Gouverneur ya Sankuru sima ya kolekisa ba séjour awa na ville province ya Kinshasa boy bakes Joseph Stéphane Mukumadi azongi na Sankuru pour kokoba musana ya kitoko tolanda. Après moi séjour na ville province ya Kinshasa, le valable gouverneur Joseph Stéphane Mukumani et l'ongona délégation na bakitaki na Lodia. Mokolo ya mardi 6 novembre 2020. Bayambaki na honneur ni ndenge esengeli bondi melangaike na kobima na na aéroport awa population bayaki ebele pona koyamba oya bango le valable gouverneur oyo balinga na motema na bango mobimba makolo batambusaki yeti na résidence na basali 3 heures na nzela pona kokoma tina ndako. Après wana le valable gouverneur Joseph Stéphane Mukumani akitaki lisusu awa na territoire ya Katakokombe epai wapi awa population bayambaki ye na ndenge ya kosakana te pona kolakisaki azali moto o population balingi makasi awa asololaki na population pona koyoka ndenge nini bango bazali ko vivre awa mikolo na mikolo pe ayokaki ba doléance na bango. Le premier citoyen ya Sankuru akitaki awa na chef-lieu ya territoire awa nde zalaki somo po mama na ambiance zalaki awa palado madame palado monsieur nzoke zalaki pona double cérémonie ya liboso po bamoni oya bango balingaka mingi pe ya mibale zalaki pona cérémonie ya intronisation en tant que chef coutumier ya province ya Sankuru. Nzela na population ndenge bamimaki ye bakitaki tina stade Patrice Emery Lumumba epai wapi le valable gouverneur asalaki mubange na meeting devant population pe sima nango ayaki kobeta shit ya sima awa na Lubefu na cité ya Chumbe. Tanga komaki kuna molili se kotaki kasi population bayaki koyamba ye na ndenge ya defwa te depuis cité oyo ya Chumbe zala nanu bayamba mokonzi na bango boite na tongo nango akendaki kosala lancement ya misala na réunion ya comité provincial ya santé oyo ezalaki na appui ya Isaidi. Na atelier oyo, le premier citoyen ya Sankuru a insisté que mingi pour na dépolitisation na secteur sanitaire pe transparence na gestion na oyo ba partenaire bazali kopesa. Infatigable gouverneur ya province ya Sankuru a kenda ki ko visiter monument ya Papa Wemba na village natal na na Dongo avant akende ko s'incliner na mémorial ya Patrice Emery Lumumba na village natal na na village ya héros national. Le premier citoyen ya Sankuru azalaki surpris makasi na état oyo akutelaki ndaku ya premier ministre ya mboka na biso ndenge zali abandonné délaissé inachevé na ba fissure kutu ebotama awa pe lisusu atalaki susu école oyo ezalaka awa esika oyo bakunda motolo ya Patrice Emery Lumumba. Talabino moko eta ezaleli palado madame palado messieurs le valable gouverneur ayokaki pasi makasi akosala nyonso de façon ke ba réhabiliter yango. Kokoma na yena wemboni ya population ba yambaki ya lisusu makasi po azali gouverneur oyo bango ba vota ye na premier tour na mitema na bango na ndenge ya defuate. Après séjour na ye na cité ya Chumbe pe na Wembonia azonga kinzela tina territoire ya Lubefu. Le valable gouverneur na village ya Vunga asalaki constat o esalaki ye pasi makasi ya kotala centre de santé moko o ezalaka awa biloko ebele ezalite lokola bakisi bambetu na bamatela sur place wana lokola kutaki ba malade o bakangama awa bazana bambongo te afutelaki bango ba facture pe babimisaki bango mbala moko wana bazongaki bandako. Na village ya Muchingoto, le valable gouverneur atalaki état ya école pe condition oyo bana bazali kotangela kotoyo palado madame ayokaki pasi moyen te pe akangaki motema te apesaki mwambongo pona ko réhabiliter école oyo po bana batanga na ba condition ya malamu. Bondi milanga ke population bazalaki wana basepelaki makasi na entraîne ye na chef-lieu ya territoire ya Lubefu. Le valable gouverneur azwaki ba honneur na ye avant ya kokende na prison centrale ya Lubefu. Pona mobange na meeting oyo asalaki kuna po population bazalaki kozela ye pe basepelaki makasi na meeting asalaki. Après wana nde akitaki na Lusambo. Epai wapi le valable gouverneur a visitaki état ya bâtiment ya centre de santé ndenge zali pasi pe mawa na kokoma na ye na Lusambo. Population bayaki ebele pona koyamba ye avec impact toujours na idéologie peuple ya Lusambo, peuple ya Sankuru. Na bundi bitumba oyo na bino. Ebele bobetama. Mokonzi mboka son excellence
Chilombo alobi tolérance zéro. Taza kopanga rythme ya Mukumadi to bamoni ke Mukumadi meme mama na ngai meme noko na ngai meme leki na ngai soki osimbi oyo etali ya leta na moko na kosimbisa yo na mapinga ya mboka bazali. Gouverneur ya boye yende to bandai koluka pour la province ya Sankuru. C'est naturel. Garde bandi na yo.